ezo dépendre na air bozolanda biso à travers le monde, précisément dans site nabino EHP Media. EHP Media po eza site ya yo, site nanga, site na biso nyoso. Na kati ya émission nabino pas comme les autres. Émission pas comme les autres et la rabino toujours ba réalité ya ba makambo ebele o tokuta na nango na ba vie quotidienne na biso. Voilà, nous sommes là avec des enfants oyo to rencontrer na bango na nzela baza permanent pa mama Olandi. Vous avez belé poser la question bana o bazali pa mama Olangi bavanda kuna pourquoi ba famille bengana ba famille boya ba misusu ba bengi bandoki. Nous sommes là avec eux ba mek un peu ko lobali boso ya caméra ya EHP Media to ye ba détail moi ba précision oyo bango moko bako bimisa na munoko na bango par rapport à ba mituna oyo ngai na bino to se posaga. Voilà, on est ensemble avec ces enfants. Boya boya bopusa na. Nous sommes là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Au banda kouya église à Mamolang depuis année nini? Depuis année na Bossan. Na bo umeli quand même. Mutamema kuna na. Pour maman biso. Maman bino mema kuna. Au salaka nini? Biso zara na lemba. Na lemba tu papa mama pas koko. Tu pas koko na biso. Koko benga biso ba to zabando kapate pa mamulangi. To zara na to zana pa mamulangi te. To zara na to zinda ndani to chona ndana pete pa mamulangi. Uzaki ndoki solo? Ba ko biso mtaba to zando ba. Yo moko conscience na yo zolo bela oke uzaka ndoki. Uzaka benandoki. Siko kindoki sa izaka ka bien mamulangi alongola. Elle est loin déjà. On a au pombo na buto. On a ngokala. Kala. Nanya mona ko zando. Mama abiso. Manda mona koko. Alaba pa koko nga zando. Anko ka bibino na sobo bando nga koko benga na biso. Donc maman da lobaki yo zando. Anko ka benga na biso. OK. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Yo na église à Maman Olangi comment ko vanda nana memaki yo yaki yo moko? Na mama. Wakina mama. Yo sala gine. Asala ke l'autre papa biso mobala bilingana ki biso. Papa nini? Papa koko na biso mobala bilingana ki biso. Koko na bina mobala bengani bino po. Abenga biso bandoki. Abenga bino bandoki. Yo poza kina kindo. Zalaka te. Mais ye mo lobika ko zandoki. Apa bengani yo na mama. Ukome ko vanda. Tu banda kuvana kisenso. Na kisenso. Après kisenso. Après tu vana église Mamola. Wapi? Après tu vana église Mamola. Après bonne église Mamola. Et pas Mamola ngisiko nde bovanda kuna bolexara mikolo kuna chaque jour boza kuna. Kuna basambeli pona hote. Basambeli. Vous allons ndoki te mais basambeli ka pona. Vous allons ndoki zokosa. Vous allez ndoki. Voilà, la réalité, auto epsakibino, tozo kutanaka nango nanzela chaque jour. Voilà des réalités oyo ezo passé, ezako se passé na kati ya église ya Mamolangi. To mitu na ba question trop ndenge nini ba famille oyo misusu boy ba bimisi biloko libanda boy. Bana bazawana baza koloba ndenge bakoma kuna eloko nini esalaki bakoma kuna. Yaka. Massa, y'a au téléma. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Comment bon nom? Shadrach. Oui, au téléma. Bolé, y'a bolé kap. Comment on Shadrach? Yo pose à l'église à Mamolang. Comment kuna ndenge? Akoma kuna. To banda kufutela ndako siko. Na ndako mpe to banda kufutela. To bimi siko to koma na Mamolang. Ndako bobimi? Bobima pourquoi? Mbonga garantie za kite. Yango boki vendre pas Mamola. Vous avez kuna chaque jour. Papa a envie. Papa a bongo papa ko luka solution te bolo en église bozo ndako na bino. Papa za ti papa kima. Papa kima. Là ça koma bo ebite. Maman pas ebite. Maman pa kima. Oh. Bandeko. Natikala na koko. Koko azawa. Azaka na Mamola. Papa, maman, bakima, otika na koko kare pa Mamola. Yo bakanga ki ondoki te.
Voilà, c'est triste, vraiment. C'est vraiment triste. La réalité a bouillé. Ils ont vraiment passé. Donc, tout le monde a même la binongo parce que boza misika et belé boza on a se poser des questions. Ndenge nini tokoye ba vérité, ba vraie version. Il y a bana oyo mingi mingi ba uta en église à mamo langue. Est-ce que ba kosila ba makambo? Est-ce que les alaka solo bango moko bango yo bazoloba? Je pense que bozo ka bango vraiment malamu. Bonjour ndeko. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Kombo nani? Gabi. Kombo Gabi. Yo se retrouvé pas mamo langue ndenge. Biso. Tozalaki na ndako. Tant tofanda na ndako. Escroquer biso mbongo. Tant escroquer biso mbongo, tokomaki ofanda pa mama Olandi. Escroquaki bino mbongo yango bo se retrouvaki na église ya mama Olandi. Baninga mususu alobi ya azalaki ndoki. Yo ozalaki ndoki te? Te. Solo? Te. Vous êtes sûr? Ok, ça va. Yaya viens, yo yaka. Mais sikoyo, na minute oyo batu nyonso bazolanda yo. Okoloba nini? Ndeti nini okoloba na batu nyonso bazolanda yo? Ba oyo bamoni yo ozovanda epa mama Olandi na église, déjà basambela mpona yo. Commentaire nini okoloba? Eloko nini okoloba? Nayebi te. Mais sikoyo na minute oyo lokola papa Olandi akufi. Ba obimisa bino nyonso na église. Te bamiso biso tovandaka kuna. Bovandaka na église? Lokola mama Olandi aza en vie, bino tu bozana nuana. Soki pe mama alobi bobimi na bino. Mama azali? Biso tokende biso na mpasa. Bovandaka na mpasa Yesusu? Te, kuna ka église ya mama Olandi kude ezala kuna. Donc so bolongo ya 17e awa, bokomi na oyo ya... Tukuna mpe babengana biso toke ya bandunu. Na bandunu. Donc baeglise nyonso ya mama Olandi place ezali, soki ndeti awa boza bolongwe, boke place oyo mosusu ezalaka. Message nini opesa bandeko nyonso baolanda na monde? Message nini opesa bandeko baotala? Yabi ne message na pesa te. Obi? Bazwaka so na biso. Bazwa so na bino? Yo sikoyo telefone eza te baoluka ndenge nini? Numero nde mama aza na telefone na numero mama nayebi te. Yo mama bomonanaka na ye? Yaka? Yaka? Yaka bo, yo ozoloba malamu. Yaka. Leka bo. Sote bo. Sikoyo yo message nini ozopesa na ba mama, ba papa, ba yaya nyonso bazolanda na monde? Wala posa nanga ezali kaka tolongwa na situation wana. Bolongwa na situation oyo boza nango? Ok. Boyoki bino moko, c'est vraiment triste. Bana mike bango oyo balobi baza na posa balongwa na situation oyo baza nango. Moto amawa moto motema ekotuta misa sunga bana oyo baza lokola bana na yo pe ma baka eza moi différent par rapport ya bandeko mususu mais bango baza wana misusu baza wana lobi azalaki na ndoki mais kindoki sila déjà babondela pona ye mususu pa za wana famille moi mobulu esalamaki ba se retrouva et pas maman Olandi donc ba circonstances ezebele oyo bato ba se retrouvera et pas ya maman Olandi. Voilà bino moko boki bana OMK ndenge nini ba développer liboso ya micro ya EHP Media. Mais siko par rapport ya rumeur o circulé na ville à Kinshasa. Balobi mama Olandi akufi. Lokola bino boza malgré tout boza bana ma boyoki ata news te akufi ya solo bi akufi ya lokuta. Akufi ya solo. Akufi ya solo. Tango message yaki yo zalaki na église. Ngabiso tozalaki. Yo pozalaki? Mama akufi ya solo. Yo pozalaki? Biso nyonso tozalaki akufi ya solo. Yaki ngongango nani sangwango yaki ono? Eyaki na ba 9h. Ba 9h wana yo kendaki ozalaki bino na bino na nzela. Sasa bozalaki na kati ya église? Ezalaki lobi mtakufa mama Olandi akufa lobi. Mama Olandi akufa lobi na ba 9h. Siko lokola mama azate papa azate. Ozomona te komi pasi pona bino bovanda yesu na ba église wana. Tovanda ka tuba benga biso tokesu na mpasa. Te abanga biso tokesu na église mususu. Oningo bakisa kasi. Ngolo bani message nini ngo pesa bandeko nyonso bazolanda na monde.
ngai ngina loba wende otuna ke so babengani biso so babengani biso bana bazali bana ne baza baotikala koencadre bino ok oyebi bakombo ya bana na yo omona bango oyebi bango nani kombo moko yaksa nani yaksa yaksa mosololaka bien mosusu na pasteur Tibungu pasteur Tibungu ok yo mpo oyebi mosusu ngai yebi te oyebi te là c'est bien mais sikoyo ndeti yo boye mama akima papa akima koko nde atikala na yo ata jour mosusu tovanda kotuni koko koko lokola mama na papa bazomonana te nga sikoyo classe mpe il faut natanga yo mpe mbongo eza te tokoluka solution te mpo nga natanga osalaka makasi wana te otuna koko kutu akipa na ye nga te na bovandaka esika moko na eglize ya mama olangi sikoyo vivaka ndeni kolia na yo kosokola osalaka ndeni omona atikeli nga desaka aka atikeli nga desa mbamo akei 200 nini 200 ya olia 200 francs oliaka nango ndeni nazalaka nasombi lipa na lie na meli mai solo. Voilà, je dis un grand bonjour à la famille Tete. La famille Tete, je dis Karine Tete, mbote na ici que Zomio, pourquoi pas mbote na ngai na Jidine Tete. Na pesi mbote na ngai na Yaya Baleki, Yaya Tongo, ya Palin, moi na Lyon ya Tongo. Balobi espoir ya Lyon. Donc espoir ya Lyon, ils ont la maboko ya Vienne biso Odon babi vie wana na ratsa ya Lyon. Blague te. Muto meka te. Tara ye akanga pe na Lyon. Babi Lyon evandi na maboko na ye. Wa ve Edon Kintala, ve Edon Kintala, moi na Lyon ya Tongo makasi. Donc espoir ya Lyon yango wana. Pourquoi pas Versa Saint-Tété. Versa Saint-Tété, balobi Nene Versa Saint-Tété, talara yo, Nene Versa Saint-Tété. Pourquoi pas Karine Tété, Mikolo babi famille Tété nde Simba, Jenny Star Luindula, moi na lemba Tongo. Voilà, tozana bana awa, toyebi ke bino motema ezala nango ya ba mama. Motema bolingo bana bango yoyo numéro eza wana affiché mais na lingi numéro te bokoma na numéro na ngate pona kosunga bango bazala na église ya Mamolang o aza na famille awa o aza na relation moko na kati ya église wana soko lingo tina moi contribution lingo sunga ce n'est pas une obligation aussi soki motema eza touché pona bango l'église eza wana baza ebele eza bango te baza vraiment ebele ata moi bénédiction na part na yo je suis pas sûr que Nzambe akobosa na yo. Voilà, mais siko yo lia ndé. Nga. Mama pesa nga ka ta 300 na lia pe ya ki comme ça là. Mama ke comme ça là. Yo sa ndé ni polia. Mama bisa tikela nga ka 100 francs. Ka 100 francs. 100 francs ngo somba lipa. Apo mama bisa asala alukamsala sala bilamba. Yo lia ndé. Nga mama atikela ngelo te nga mona kenda lokelo alia. Voilà, mais la minute pour na boza batu botamboli Tongo après midi yango ekoti bo sukola ndé. Sukola ndé. Tekenda na église ya Mamolang to piesi 500 tola doucement bozala kuna bana basokolaka. Mais bino bovanda en église ndenge nini po bo sukola il faut bopesa su mbongo na église. Bisi to suka na église to suka la ka na changer wana. Na maya changer wana. To suka ka to suka to suka le mato. Aba to suka nzo to kepa Mamolang to senga pe to kepa Mamolang. Kuna so na comprendre bien bino bovanda na kati te. To vanda na kati. Na bongo kosukola na bino koma libanda ndeni po kuna ba douche ezali ba toilette ezali nyonso eza ndeni bokoma kosukola libanda To ni to zangi pe to suka na changer. To sensa to kesuka na kati ya église. Soki mbongo eza te bosukola te soki bozwi mbongo nde boki opesa bosukoli. Oh na bosambelaka kuna bayebi ke boza bana na bango bovandaka kuna mais balingi basukolisa bino il faut bopesaka mbongo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme je vous avais dit avant, c'est vraiment triste. Vous avez déjà réponse na ba mituna na bino oyo bo mituna ka botuna ka pe batu mususu bokoye ba réalité ndenge nini ya bana o ba utaka na ba église ya ba mama olangi ba église ya batu ebele. Donc bomoni bino moko baka mutu na mutu a expliquer kana e oyo se retrouver na kati ya église wana. Donc voilà, boza na connaissance te
il y a sorti accord ya maman. Comment sorti te parce que le programme est limité. Mais boza quand même un programme vrai. Oyo place nini matanga ko kozala ndenge nini ba kosala. Bino boza na connaissance nango te. Elaka na kati ya église. Ezaka na kati ya église. OK. Toko développer na bango pas vraiment makasi parce que baza bana oyo etikali toko memela bino yango boyebi biso na bino ezaka likambo ya actualité likambo ya événement toko pousser la bino événement ya maman langue toko za ba vraie version nango na kati ya église place oyo bandeko misusu bavandi bazosambela. Merci, on se retrouve à la prochaine occasion. Toujours dans le même site EHP Media. EHP Media, ils ont site na yo, site na site na bisonyoso. Na émission na bino pas comme les autres, pas comme les autres. Voilà. Dans le baki na bino mikolo famille tete ndezo simba, famille tete ndezo simba ngai. Karine Tete, Nenen Tete, Vexas. Donc voilà, Vexas, la famille Tete, Jidine Tete, papa Edon Kintala, voilà vieux nanga parler quoi. Vieux. Tala rayo. Edon Kintala. Balobi espoir il y a Lyon. On se retrouve à la prochaine occasion. Maman Edo, papa Edo Amani, maman GH Nakati à Londres. Bana Londres, maman Yoana Nega Tolobaka. Pourquoi pas Mbotelanga na Junior Pidi, le caméraman le plus frais. Mbotelanga ina Yemoko le cordon le plus frais aussi, équipe Bumba. On se retrouve à la prochaine occasion. S'abonner massivement parce que Bilingia EHP Media c'est Bandaki. Merci.